Avenir Fayulu, pour le moment, on a émission que politiquement, il est mort. Mais, comme Roubert Wazalagana Kongo, il a accompagné Banda Baya. Jani Mabouna Nata Mwamba, bah, excusez-moi pour la terminer, on va tenter. Comment? Oui, tenter parce qu'il confond la constitution dans le règlement de l'intérêt à FCC. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakoukila par rapport à Évangile. Bonjour et bienvenue chers internautes, les alliés chaîne Obomesana Kolandatro, Émergence One TV, le SNG les mingi parce que tant on a yambaka toujours Saint Thomas na plateau yozaka toujours SNG zaka ponako informer bino et surtout ponako sala ba analyse au SNG ponako permettre yonde kokoyo aux anamboka ya Congo soit en dehors ya Congo, voyez bah comment est-ce que le pays évolue, comment est-ce que la politique de notre pays na niveau ni komeli. Alors plaisir à trop dans un Saint Thomas na plateau. Bonjour Saint Thomas. Bonjour à notre ami de bonjour. Yo na bien continuer vite. Ah bah on va bien. Bien très bien. Voilà. En tout cas bonjour na internaute, bonjour na balande na biso Émergence One TV. Merci na ba patriote va comprendre que biso tous faut s'abonner belé. Coup de chapeau et puis yo tikalagi kotara déjà s'abonner puisque na Émergence TV One TV ezali place ba na ko ba neni do biso mai to bombe la rom takala te biso ezala vérité puisque toi dans magasin au bombe le roté tu peux servir ba congolais. Oui, un grand plaisir vraiment parce que Saint Thomas déjà sur le plateau. Saint Thomas tu es bien que actualité na Kinshasa a marche moïti ko salema a récemment et moi Namboka Martin Fayulu azaki dessus parce que atteindre qui objectif na été azaki que marche qui n'est vraiment tina souka mais azaki empêché suite ya crevaison ya ba piné ba policier ba orchestre qui en maintenant opinion na yo et surtout au moins qui on ndenge pe ozo qui on ndeni like sangone comme le matoyi. Non, mon yo na sara no be monsieur Belé kapa ya yebi Fabrice Mutombo ba yebi Boss Carlos ba yebi na maman na ngai Sandrine Babou donc oyo aza moi c'est bien moi c'est pembe Londres do ba yebi ki Saint Thomas sera ye à cause sarate na yebi sara même fois que non tozana deux plateformes amine na mboka oyo FCC na la muka mais ça ba plateforme oyo nzamba rétablir ordre nzamba tie a poni Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Kamba ba congolais a diriger ba congolais azong sera ba congolais dignité na bango mais bango matin midi soir so bala la bala muka bazo comploter pour ba ça na obstacle et Dieu avait dit ceci oh nous sont hôtel na pouvoir a ko humilier. Excusez, alors, souviens-toi, avant Martin Fayulu, tu as porté tout ça dans l'émission. Oui, certainement. Mais Bisakio, Soka y est natif de Belé, parce que nous Martin Fayulu, Bayambaye Batu Belé, et puis so basi ko Yambaye ba ok ne Sainte-Thérèse. So ya salina ba meeting, ya zongi ndako na ye, bango pe bazongi banda ko na bango et puis il y aura rien. Alors Romoni la muka ese kufa. Ba leader ya la muka batikala ba sala na hypocrisie, c'est-à-dire que bango bula ba ko sa population or ba ko sa nande bango na bango. Maintenant au mona qui tournure et soit qui pour ba sala la remise et reprise. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps mais ça quand même il y a eu lieu la remise et reprise. Et ça la mais quand il y a kokoterie à Bampangi. C'est ça que Mozito na Fayulu mona ki bemba mona ki katumbi po ba royate. Po wana ba patron, ça sont des travailleurs. Donc ce n'est que normal. Maintenant comme elle Martin Fayulu, toujours bien on fait la carrière d'un homme. Ça dit, fait la carrière. Avenir à Fayulu, pour le moment, on a émission que politiquement, il est mort. Preuve, je ne crois pas. Natie Bato Bazolanda Bisso au défi. Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2023, Martin Fayulu est un candidat comme opposition? C'est la fin.
carrière esili. Mais pourquoi pas Zonga Lisusu? Parce qu'il est aimé dans son pays. Aimé par qui? Par les Congolais. Parce qu'il y a une partie au pays. Quel Congolais? Est-ce que si réellement les Congolais balingaka Martin Fayulu a proclamé qu'il marche le 14 octobre sur toute l'étendue de la République? Alors, il y a un marche on a Congo mon message là. Je sais bien la Kinshasa. Bon marche ba benga donc Bakino va voter Fayulu. Et Bakino va la Ncham. Et Bakino va la Pascal. Ça dit que pour tous 62% Martin Fayulu a gagné dans l'élection ils adorent poto que les échantillons dans la Pascal. Place ba ba fana na ba libela ba ka ebele. Parce que kapane na soit qui na Pascal ikolo ya car ba ya mbaye na bato. Yo so utika depuis aéroport yeka na Pascal bato ba tonde ko batala yo. Kabune na kabuya basala mama na plein na Pascal e ba ko dans quartier trop na tchongo ba ile ba ko ba soso pa Fayulu no mona ba ile ke ba pondu. Fayulu kabune na kabuya ba ile ba dendo ba soso. Mais mon amboka Martin Fayulu zaki déçu vraiment parce que tout la police monsieur Faki ba luka un peu ko protéger mais la police est sous to bole ba pini ba policier. Bon on moni ndé l'européen musulman na lo ba propos ya marche wana na éviter. Bon ngai comme on a Saint Thomas bino pe na terre évangile ya soko monité ko dibaté. Est-ce que so ba lobi marche parce que on a jeep te marche de batambola. Bon sikoyo yo o sala marche baketo bola bapine non ndengeni nga question mnene nga na tuna batutu ya mwana parce que na mona batuto Martin Fayulu basali mabe batoboli bapine mutuka na ye mais basala ka marche na mutuka azaki contenté vraiment Félix Tshisekedi il est président de la République tant baki na opposition je me rappelle encore batu baki na kotala bilili le 19 septembre 2016 bazaki ko tambola na marche basimbani boye Fayulu Félix Kabound mususu soki ba oui na makolo commerce mais to ebele na idéologie alimentée idéologie Etienne Tshisekedi soki ba lobi marche biso to na makolo donc tout monde a véhiculé biso mais au marche à mikolo Fayulu ayeli biso za système ba ya marche na ba jeep oh bato ala muka boni ko tebi ke bozaka na bambongo mais bambongo on bolela ba pine ah Etienne Tshisekedi ba botola e biloko ba panza biloko ba relega etina ba village ba panza mitukana je me souviens encore na 1992 ba panza Peugeot na e mais batikala réclamer mutuka mais Saint Thomas lors ya marche o ezaki organisé au président ndeko Jean-Pierre Bemba alongaka gomba na Pascal yaka na jeep mais batambola ka makolo depuis Pascal babane ko ya titi nzela nzela est-ce que tu olobana est-ce que tuzalaki nayo hein monaki Bemba tambola makolo na famille na ye azaki en tout cas lelo na ko remercier policier o atobola ki ba pine ya mutuka ya Martin Fayulu en tout cas policier on a patriote mais normalement non policier wana aza patriote parce que Fayulu en fait c'était menteur qui se cache derrière le peuple aux soldats du peuple ça dit que le peuple atambola na makolo zo ba gaz mais yo siko za kanaka ta mutuka climatisé ou lati masque le bo au marché pour les la ba pine sonia nengwana policier coup de chapeau parce que quand il a dit aux gens tu ya ko tambola pona minembwe mais faut tambola biso tout tambola ezate ke yo na kati ya mutuka batobola ki ba pine po tambola tambo akita tambola makolo tu sais que soit azaki na makolo peut-être marche ngaki réussir mais siko ba yo tala wapi mutokaze marche mutazate mutaka ta jeep ba mission na jeep ole la pine pine la ngai donc président de la République na biso ya ba pine penda le la pine tala batloa ba Tshisekedi ce sont des hommes d'état Tshisekedi azakine le roi la pas Mobutu te Mobutu rotinda batune ba kopiller ba botoli biloko nyonso Tshisekedi tikali maboko pa pamba mais akolela na régime te ba congolais ba membre ya UDPS peuple congolais a bonne volonté ba que o mo continue so ba mo ba ko yele biloko ko zanga ba ko pese mituka ba ko pese biloko ndenge ba kado ndenge na ndenge parce que tu es aimé par ton peuple comme régime lingioté peuple a relaxé sympathie naé moi je croyais que taba toboli Martin Fayulu ba piné au lieu à réclamer ba piné moi je croyais que Martin Fayulu roi peuple linga kimi nganga sombeli ba 345 10 pasika ba pesier mon moni que tellement que ça peuple pas comprendre que Martin Fayulu vrai escroc du monde entier mais cette leader balandaka e pas population tu sais que des actions ba develi ba ça la marche ba to ba pas leader plein limité de jetons to démarrer marche ça dit que tant Martin Fayulu a bien ba to ba marche faut ba to ba raisonner Martin Fayulu na gombe na pese que ça ba maele
raisonner Martin Fayulu ko boule ko banga na yo te ngam na ko encourager bon ibi tapo au chaka makamunu na kitetino na candidat comme na pesaka conseil je crois oyokate lelo makamango rattraper le suna zongi nga Saint Thomas pona ebi bien yo oyebi ngati yo to yebani biso mbale bien ata bato batala na minto ba finga nga me bayebi ke yo yebi nga bien po bango na yebi ke na faire comprendre ba Fabrice Mutombo yo ndi tozaki na yo et pas Martin Fayulu na Faden House ko lo benga ki biso dîner avec la presse mais ngala Martin Fayulu to tika solo arabe so mi balé témoin nga et dinga ndo kalubi na Japon le na yo peso sous conseil prochainement ce qu'on nous ça la marche banda ko préparer une semaine avant bani matraquage à marche na po ipsi population nyoso aya na Gombe aya ko zo partir Faden House au kitana et même titre triomphal jour au ça la stratégie n'on mona mokili ndenge otondela yo bakoya na Gombe na mobimba batondi bazo zo sala buya ki leader parce que leader peuple ndaya raverier mais ko sala absolument sonité yo leader Oula on a peuple pas à Pascal T. On révèle pendant que non aux alara leader to président Elina Pascal parce que bateau ba pour nous ba Pascal en dehors Pascal on a ici comme chose bateau bazala et puis na na biso que non makamon pe ko kamote za mokili vraiment katumbi na bemba babotoli obatu na bango wa mobali bakata ongenga ngasi na biko tikala no kozala président de la République te na Congo bato baboya na tikeli bango ata batalela ata yo za sous président za kutuka yo moko de même bemba za sous président na mboko yo katumbi ba za président yo be yo nan te bo za président. Donc pour votre info j'ai dit bon succès na fin à carrière politique à Martin Fayulu. Oui, merci Saint Thomas parce que ce qui est un peu histoire. On a remarqué que comme il a rappelé papa n'a pas fait Etienne Tshisekedi marche mo ba empêcher kaye azaka na véhicule akita quand même bakantia ke bagui ko empêcher continuer marcher ma continuer quand on peut na makolo. Mais hier Martin Fayulu le bec non hier à kotambola sur ba trace il y a le patriarche Etienne Tshisekedi mais tout le monde qui est ba pékissier ba biseka kita na véhicule na abo tambola na makolo ndé yango c'est ça qui moi ba mikampe ko tumbola ba piniana alors pourquoi pas ko continuer parce que ba ki ya tambola na ba trace ya papa Etienne Tshisekedi. Alors il faut rectifier donc surtout ça une émission éviter qu'on comparera Martin Fayulu na Etienne Tshisekedi. Mais il y a pas ko tambola ba trace na ye. Peut-être parce que c'est un grand menteur soit les rapports Coco ça va le souster. Je ne veux pas que à quoi ça peut peut-être toi tu n'as pas vécu Etienne Tshisekedi en ozo mona neti au bala na boule na Martin Fayulu te. Martin Fayulu aza escroc politique aza comparable tena Etienne Tshisekedi. D'abord Martin Fayulu parti naie comme bon c'est déjà un mot individuel mais il dépend ses Etienne Tshisekedi et ça a été Tshisekedi il dépend ses parti national créé par 13 parlementaires déjà différent c'est ça makasi donc c'est incomparable déjà il y a on expliquera qu'on a ba congolais belé que comparaison eza raison te bazali ndenge mokote bazape baningate atane loko mokote to ko comparer bango. Deuxièmement Martin Fayulu parti naie kama parti ne on a décidé ezarapena batute or Tshisekedi c'est un leader au azalaki azana baninga nae na kati ya IDPS mais ye aza déjà populaire koleka même bama sanepe koleka na parti IDPS donc ce sont des grandes différences. Et Tshisekedi le seul leader politique na RDC na Zaïre na Tanabiso oyo a créé crise toujours na médiation salema Mobutu na puissance na nyonso mais à ça la médiation na été Tshisekedi avec cardinal Mosengo c'est-à-dire que toute une période boya Congo ya Zaïre tout vanda boy tout landara ba négociation Mobutu Tshisekedi chaque fois dans les autres kapena bozeli bofanda pena bomona actualité pena boye Mosengo nansele et Tshisekedi nansele Mobutu abimi mais et nani Mosengo médiateur ya des personnes wana. Or Fayulu na ba chef d'état ebele na planète ba ibi na bango yete ba yambaka pete ba kipaka yete ba betara ye kara. Et Tshisekedi d'avant dans carrière, il était d'abord un homme d'état, un grand docteur en droit, a participé dans la constitution, a participé il y a fondation même, il y a l'État Zaïre de l'époque sur le plan juridique. Il fut plusieurs fois ministre de l'Intérieur, il fut ministre de la Justice, il fut ambassadeur dans Mbokoyo, a dirigé Biloko et Belé, il y a l'État. C'est-à-dire qu'il y a un patrimoine moko non incomparable. Et puis c'est le tout premier docteur en droit coutumier, Yamara Mama Belé. Alors,
comparer un grand monsieur comme ça pour monnaie à boti moi on a les lois à président de la République. Or Fayulu zo comparer na Tshisekedi webi tata na été, webi maman na été, webi yaya Fayulu te, webi leki a Fayulu te, banda weba Fayulu na noka Fayulu akufela mutu te. Bon yo comparer na Tshisekedi ne Tshisekedi maman na ye. Ils ont comparaison te. Comparaison non. Il y a une trace moko ya Tshisekedi te. Tshisekedi n'a jamais été un escroc, un voleur ou quelqu'un jamais Tshisekedi ne s'est comporté comme ça. En plus de cela, Tshisekedi combattait les dictatures hein? Pour que l'état de droit na démocratie est à la instaurer. Or, quand vous comparez maintenant Martin Fayulu à Tshisekedi, maintenant Martin Fayulu est un dictateur ou a dirigé Mboka ou Martin Fayulu a Bundanaï. Parce que Mboka de l'autre, toujours aspirer à l'état de droit, toujours aspirer à la démocratie, toujours aspirer à l'indépendance et à la justice. Si vous avez Fayulu a Bundisa, état de droit, a Bundisa, démocratie, a Bundisa, indépendance et la justice. Ok, nous comparons à Tshisekedi. Non. Donc sur ce point-là, mon frère, je t'en prie, Nabato Baola Nangai, soyez soyeux. Mais que ça vérité maman oui tubi au penado na yo tubaneyo kangambanga na bana le loko comparera susu Martin Fayulu était Tshisekedi te on a un patrimoine national kutu Martin Fayulu soit kufi na itu soit noketo la eta mozole parce que to yebi ko tuté merci vraiment comprenez que dans la Saint Thomas il fallait que Babylone aboise la pour que tous aura sous ma précision pour na yonde ko oyo siko zalaka oui ba peke Martin Fayulu azali nani et Tshisekedi azali nini azali nani et surtout Félix Antoine Tshisekedi azali les garants de la nation oui ba pesika ni au classé mutuna mutu na esika na ozubiano et merci vraiment Saint Thomas déjà parce que toujours quoi avancer lelo affaire Minembwe ils a toujours l'actualité parce que Azaria Sukubewa a commis ko wanga na susu makamba Minembwe ngwa to ebité masolo wana oyoka kyango to yoki yango te naokaki Roberwa naokaki ninga sa ba défense mais nenga ipena lobaka ke Roberwa ayebi koloba parce que aza juriste aza mutu moko boye un grand malin mais cop Roberwa azalaka na Congo azaka kopa Minembwe banda baya parce que ba Roberwa guerre bomona ya fidèle ezaki nanu afidèle ezaki banyamulenge baluka nationalité congolaise je crois bazwaki yango à travers dialogue intercongolais oui. Mais lelo elongwe nationalité komi mabele maintenant et ake ko toucher mabele na biso na bakoko na biso tosali ni tomoni tobele ndoke otengaite mais ça j'aime moko besoin de salima na sima wana surtout lanjango mais j'ai kufite ndeko yango la linko ebisa ba congolais lelo que soko votaka na yo était Félix Tshisekedi te soko lingaka na o pays te eza na démocratie mais auti ko éviter les biso eloko moko ya mabe ya munene cop ya banyamulenge ezaki cop FCC vandelaki ezaki cop FCC zaozela pour basa la retour na bon na pouvoir mais na pouvoir na moyen militaire sous couvert ya banyamulenge avec barubero na bomona parce que agenda na bango ka biso ba Saint Thomas mututo yebi ba congolais belé ba yeba agenda bandeko wana te bandeko wana problème na bango ezalaka nini bandeko wana baza bato ba kotaki en contact makasi na ba américain époque ya ba Bill Clinton ba découvrir que est na biso ki vuna biso neza na ba richesse moko énorme maintenant ba kota boulia tokende na ba makambo ba découpage et à engendrer autonomie ba banda ko senga ba indépendance omonaki ba fuite ya ba république de Kivu wana tu ça ba to bengo ba ballon d'essai. Ça dit que pour amadouer la population. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont comploté avec nos frères de Kivu. Et nos frères de Kivu, devant l'argent, ont vendu leurs terres. Et en vendant leurs terres, bandeko place, bandeko basombi ba terre, ba neti na bino na ba midoa. Tout le monde a sombi, tout le monde a sombi na kwena, tout le monde a sombi koto. Maintenant, baza neti 8 na secteur bino boko da 80. Ba organiser ce système ya. Ba monter ba bengi ba mbila ya ba pays wana ba kana butu ba baraka bino moni 3-4 parcelles moni ba égorger bato
esa bino kobanga o bakendaki bilanga bokuti baégorge bango sikoyo bino baautochtone eloni esa bino kobanga bosani bokima soka bino bokimi bango babenge bandeko na bango bokipe bandako transplantation ya population mpona kookipe baterre ya bato elobi nango bayolobaki mabele wana eza ya bango yango na ngai nayebisa Robert Rwanda batuti tu bayokanga na monde entier ke biso RDC tozali une nation hospitalière. Donc même un chinois soit linga comme un congolais te permettre, un américain soit linga comme un congolais te permettre, un français soit linga comme un congolais te permettre par rapport à texte national loi na biso na ba procédure à suivre ezalaka wana. Mais eloko yo to kopesa n'importe qui te wana ezali kaka mabele. Oui. En tout cas une nationalité on peut l'acquérir. Mais paternité bazwaka ngote. Mais Saint Thomas. Alors, les Congolais au Bozali na Belgique, plus particulièrement na Matonge, Bozali na tellement ébélé déjà. Si Bozo Mukanda Bokoma ba Belge, vous êtes sûr que jour faut botter les moments où les Congolais tombent ébélé boy, Matonge faut comme ma belé na biso. Pour biso tolo non. Donc mes frères Banyamulenge doivent comprendre que nous les avons acceptés que baza ba Congolais et baye baboy. Tout Congolais mutu nyonso azali congolais d'origine bazana mabele na bango na Congo. Mais mutu nyonso azali congolais d'origine te mabele nyonso ya Congo ezali yaye. Parce que yazana chez bango te. Ana tribité parce que nous avons nos tribus. Bamo so azana mabele te neti baba ke no. Baba on dit que no RDC tellement Rwanda derrière aboyi bango. So biso to boyi bango. Alors on oni ba osela bango malwa mo ezalaka na pour occuper Rwanda minorité. Parce que biso siko seule façon ko lega bango na maele parce que chaque fois biso to lega ba banyamlenge baba rwandais baba congolais te so biso to boyi bango donc namba moko te bango sentiment na bango eza pena bango pena ba pousser nde biso to baba congolais te baba rwandais baba congolais te baba rwandais or biso photo zong sa bango te baba congolais de jouer voilà ce qui te dit que baba congolais moi bazo minduki exact mais ce baba congolais te bazo minduki que to revendiquer terre na biso etini na biso makam na biso babo biso betoza bandakala parce que avant 60 bazalaki mais depuis 60 il aussi baboti bana na ba 50 60 soit des congolais baboti na biso baboti na bande kona biso aux monde donc toi na mituka te na babisi ko te rotia ba na mituka to kendo tika ba zate. Maintenant, ce qu'il faut maintenant, c'est dire qu'ils sont des Congolais. S'ils veulent être des Congolais, ils s'intégrer pour le moment. Parce que ceux qui vont boya, et puis, ce n'est pas vraiment des Congolais. Mais nous avons joué à l'équipe nationale. En plus de cela, ils sont au Congo. Na ba langue na biso tout le baraso répertorier ba langue nous ça parler na Congo qui n'y a rien des alagati to boité que na Congo nous avons des langues que nous parlons aussi qui sont aussi parlées dans le pays étranger entre autres to ba lingala awa lingala les appelle parler na Brazzaville to ba ki Congo les appelle parler na Brazzaville na Angola Swahili Tolobakango, soit il y a parlé de Burundi, de Tanzanie, là il n'y a pas de problème. Donc, dis-moi, quand nous répertorions nos langues maternelles ou nos langues nationales, les Kinyarwanda ne figurent pas. Or, ce qui te dit, lorsque on va Kinyarwanda, bon, toi, tribu, on Rwanda, balingité, balingika chez Bisso, oui, pour Bisso, tu peux sakagou. Mais j'ai dit encore, je confirme ceci, que les Congolais, bosala makambo yo problème ya gravité botika bandeko bavanda na biso mais quitte à nous même les Congolais tous s'organiser tolinga mboka na biso maintenant quand on va s'organiser tout ça une armée républicaine dissuasive je crois que moi je propose que Robert Ropoya kapenda biso goût donc ayo biso bene lengi tozongi si pena pona nga ça nanga que Saint Thomas tozu pena Rwanda na Burundi tozongi ça ba province là biso nengi zalaka l'époque coloniale voilà parce que même Daïwel l'a dit je l'ai suivi abi si il y a les gens qui peuvent réclamer quelque chose c'est nous les Congolais qui doivent réclamer nos terres chez les Rwandais et nous les Rwandais n'ont rien réclamé chez nous parce que ba on ba daki province na biso nakala mais neni ni biso ce côté comme ma province na bango impossible voilà
Donc, ça, je suis en train de retracer l'histoire par rapport à ceux qui ne le savent pas. Boubangi Salakaba Rwandais, Boubangi Salakaba Tutsi, Boubangi Salakaba Roubero. Donc, ils ne sont pas ceux que vous croyez. Donc, le seul moyen à empêcher le plan, ou soit ma candidature surtout à ma B ou c'est d'accepter nos frères Banyamouling et oui, les Congolais. Ok. Merci vraiment, merci pour la précision. Bien vous l'avez Saint-Thomas. Et avec Saint-Thomas, vraiment, tous allons vraiment édifier et surtout, tout sous connaissance d'habitude en matière politique. Merci Saint-Thomas. Et tout comme l'habitude vraiment presque à la fin. Et il y a encore un sujet vraiment ils ont mais un peu troublé les Congolais sur les amis FCC. Parce que ndeko Janine Mabunda et papa Nabiso Alexis Tambwe Mamba président du Sénat télémelaki ou surtout on dit bazo télémelande vraiment juge oyo mokonzi mboka atiaki anomaki na cour constitutionnelle. Alors makambongo vraiment tous en besoin de yeba Saint-Thomas parce que vous avez vraiment un agent sur terrain. Ba ko télémelango comment? Merci d'abord là la linga qui na sepela question de zaki toko. Janine Mabunda na Tambwe Mamba. Excusez-moi pour la terme, non, comment ça? Parce que il confond la constitution le règlement d'intérêt à FCC. Ok. Voilà. Donc c'est là où je dis qu'ils sont des teintés. C'est pourquoi mon ara, Joseph Kabila a un parlement, ils oublient que chef Kabila. Voilà. C'est-à-dire que Bazana a une institution. Peut-être qu'on a respect autorité morale. Est-ce que la constitution autorité morale est allée? Donc. Un Congolais, quand on t'appelle de servir ton pays, il faut venir servir ton pays, non ton autorité morale ou ton parti politique. C'est-à-dire que nous sommes au service du peuple. Là, on doit bien vraiment se comprendre. C'est pourquoi, j'attends des choses. On a dit, Janine Mabunda Balobi, juge Wana, président violer la constitution, prêter serment. Non. Ça, on le dit quand on a bateau, éviter. Baji Jouana va prêter serment non devant Mabunda na Tambwe Mamba. Mais bon, prêter serment. Baji va prêter serment devant le chef de l'État. Okay. Et les députés sont comme des invités. Et pour ton effort déjà, le chef de l'État au cours, il y a conseil des ministres à instruire le ministre auprès du Parlement pour l'organisation de la dite cérémonie avec le Premier ministre déjà dans sa préparation. Parce qu'ici, il y a le principe de l'État qu'on doit respecter. L'État n'a pas de sentiments. Mais, comme les amis d'IFCC, excusez-moi, Bunda et Tambwe Mamba n'ont pas encore tiré la leçon de Tunda Yakasende. La leçon de Ronsard Malonda. La leçon de ce que nous parlons aujourd'hui au Monarati Lelo. Remplacer vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez des devoirs. Alors ils doivent tirer les conséquences. En plus, j'ajoute que carte Souka Yangoyo, Motuswa Simbi Joker en Romone Fachi, Nalubi na Soki ka Benda ou Beta en terre. Fait, il y a FCC comme plateforme de force politique dans la RDC. Est-ce qu'ils veulent le faire? Mais s'ils veulent, à Londres ne m'amenez pas à dissoudre l'Assemblée et ne m'amenez pas à faire des moyens dictateurs. Mais on le pousse déjà. Parce que dès que les gens ne comprennent pas que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui est au-dessus de tout, au-delà des clivages politiques, parce que la nation doit avancer. Bisoto koki ko diriger mboka oyo te par rapport à Imer na sentiment Joseph Kabila. Et Joseph Kabila oyo FCC baza ko tshela motema. Aebina ko sala calcul mental te. Akutani na kengo azorba ke etikali 40 mois na 40 conseils des ministres pour tout comme en 2023. Est-ce que 40 conseils des ministres ne seront qu'à 40 mois? Si on compte pour tout comme en 2023, bien sûr, il y a 40 mois. Mais est-ce qu'il y a 40 conseils des ministres? Peut-être l'expression n'est pas employée. Non, donc je pouvais l'aider. Conseil des ministres, ça la par semaine et non par mois. Donc, ça manque de notion élémentaire. Il y a école primaire. Donc, il reste 40 mois et 40 conseils des ministres. Ah, mais c'est comme ça que tu as dirigé le pays, mon frère.
Et les gens comme ça, un monsieur pareil, il doit vendre bien la télévision, tout le monde Amélie Milgalan, ça sont en 2023. Oui, oui. Pour continuer comme la Milik. Mais bon, c'est là trop. Lutte contre la corruption. Mikolo, tu peux ça numéro vert. Dans le Parlement, il y a Afrique. La population va numéro vert va dénoncer la corruption. Parce que la justice doit faire son travail. Et le Conseil supérieur de la magistrature, tu kokota, na rentré dans le biboye, qu'il faut réduire l'immunité. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des gouverneurs rebelles, pour que l'État prenne la justice, tout le monde va récupérer. Les criminels rebelles vont l'immunité parlementaire. Surtout à niveau, s'il faut maintenant le président de la République sanctionner, c'est grave. Le président de la République va sanctionner. De éviter moi, mon président, mon chef, je connais Fatih Diama. Parce que Mibé Zongi, Mibé va produire, Kabila va battre. Mibé Zongi, Mibé va produire la première cara. Tala Miba banda Kabila Joseph Aboma yango. Bilo aboye nef ça bien avec Saint Thomas. Tala Miba, siko diamant. Batamoto de bana. Oui oui. Bah oui, on peut. Pour ton info, bande konanga wana ya Kasai bakika ko créer emploi na Kin. Bakika créer emploi. Peu au moni emploi, ils aura pas emploi solo et futa et sala. Donc lelo sur 100% bato ba pour sa moto na Kin, je crois bande konanga na ba peut-être 55%. 45% lelo ce sont les Kinois. Donc même so bango bazongi ko pa moto etika la po basi ba pesi Kinois comme et qui n'a pas reçu maman moto timbujima que ça la fait carrière pour AP qui n'a ça rappelé rien à part que tonga ko finga biloba loba ko telema na ba coin prêtre danger président no que toli a te fati pena ko kate fati pena biso ba mokate qui n'a yoana azela balomba balongola et tout ça donc soit beti Paris foot ta robeta triple soit beti triple T a robeta pemi soit beti pemi ta au débrier mais suka nae kwanga nae. Et puis samedi dans la basket Israël a remis déjà la coste moro ya bakomba qui a dit nemi na kwa yolo et ça réalité ba kino ba traverser depuis ba neweto les cas vous avez moi difficulté misala lesaki moi pas si ba ndeko belé ba olila makama misala yango moni pe mingi ba fani na bandako oui ba fani na bandako ba za la calme parce que papa solution azali comme Fatih Diama donc ndenge na lobaka na ngana kana ngako afa mi bezongi ni si ezongi susu biloko belé ko zonga ko banga biloko belé zo zonga omoni mikolo bakino balela ke mulili eza trop na kino bike mulili pena na kini ebele na on a trois autres zonga mulili na kini ebele mulili ebele na kini mais là on a regretté mulili na kini ezana bande konanga ba congolais ba telemi boye ba ke sala ba kopa ko yibaka ba coordonner na ba pylone bomodi ba pylone biso asine le ngwa pena banda ingati shaba parce que ba congolais ba yokani ba mataka na ba boro wana ba kataka ba coordonner ba tekaka parce que zo plonger kini na mulili ba congolais ba kino ce que ba buleka Fatim tasa ba ngwa za na mulili ndoko biso mo ba kino to kana na ba maire moko boye to kena to kati ba coordonner to tekela ba ngona wenza liberté donc congolais kam to saka ke congolais mo ouais sikoyo talani toto de ka soki 4 semaines mo mulili donc baibaki ba coordonner wana et pénaliser courir katani Kinshasa Mchangu babukanga londo ti ba côté mso ba film so ba katanga ndo bazaki nakata ba noir nini congolais amataki na ba pylone ya haute tension akati ba coordonner poateka individu qui a pénétré mboka mobimba oko localité comme ça donc yeba peseka so $50 so $100 mais ça c'est surtout bando fana mulili surtout avant ka mulili na ba que Fati bena ba mai na ba kura bena ko makata ndo biso mo to sala on a tra eza na santé bien ba port eza récupérer kutu ba descente moko mikolo ministériel eza wana do fo ba kanga ba port musu donc do ba go ezozonga. Mon frère Fati est venu nous remettre notre unité quand bien même il y a un problème qui se pose actuellement. Là aussi moi aussi j'interpelle le ministre des Affaires étrangères pour aller quand passeport parce que les Congolais n'ont pas passeport actuellement. Pas passeport ici ça pose un problème pour le voyage de déplacement. $250. Oui c'est côté non actuellement non voilà par exemple surtout mais espérons peut-être qu'avec Fati mais nous espérons que Kitame moi mon problème n'est plus même pas Kitame et mon nana parce que pour le moment il y a accessibilité à passeport.
oui exacté poto baolela Congo baolela bandeko bazé belé ba pe ba na classe fallait ba voyager vraiment c'est tout un problème pour ça vraiment j'ai dit que j'ai appris que ba interpeller ministre na biso et affaires étrangères dans le parlement pour répondre à makambo na Rubero pas interpeller mais c'était malaise c'était l'écho na lingi penda que non yene mutasuka autokata na masolo ya cordon ombilical epsona afdel depuis gouvernement ko ya kanga data lelo so c'est remaniement gouvernement so ka Rubero azongi kaka sous ministre ya décentralisation hein faut pas expliquer na oluka yo wa fuluka ngai na oluka yo oluka ngai pena donc bandeko bozana Kinshasa ebele ngai na yebisi coach ke ba question tikala bombe on a le bureau botal là on a observé on a ya monité na fana na remercier Israël na remercier Kapa na remercier Piscas Fabrice Mutombo Boss Carlos maman Sandrine maman na Kerim maman na Véronica donc bino tout vient na tumba kolecha yomoko edingandu donc merci na bino batu bolanda kinga bana ba congolais na monde entier na lobi toujours bobo sa l'évangile te soko monité merci na coach na opportunité au pesakanga chaque jour mikolo yo balanda kana bango ka ngai na yo et puis ngana biso que no coach mikolo tala ma fort donc forcer ka da yo de forcer pe mikolo tala coach au talama mikolo coach au talama ya nga coach nde foya makanga. Oui, merci vraiment, merci Saint Thomas. Toujours continuer toujours au sam sala toujours que Émergence One TV au service de ses abonnés. Yona nos abonnés s'abonner parce que bamakambo belé à malamu za déjà na terrain bamakambo belé za déjà en direct zalikuya. Bon continuer toujours au s'abonner na PC ingénieur junior Kapaya na sima caméra na PC Bambote Mingi na PC un grand merci vraiment na ingénieur Fabrice Mutombo na PC vraiment merci et surtout petit na linga mingi Israël Zola na PC mettre le boko et Jido Baz Kauka bandeko tout Émergence One TV na niveau États-Unis mbote na bino ngwana na Belgique bozé belé et na France na moné Francine Ndombe surtout Kandi Chama et puis Jean-Si Foyo na Aristote Missimi donc bambote na bino ngwana nous sommes vraiment arrivés à la fin alors tout le monde na émission Ezo ya Sima. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à l'évangile.